Vous allez toujours brancher, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui parle au Yamboka. Ça dit bon la brancher, bon moko Yamboka. Émission ça carré, boss Momo na souhaite. Mingi tolanda bomoko amboko na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Bomoinanga esimba mepai na yo nyoso nazanango euta sepai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyoso ezonga a zero kolana kembo yo makasi na pusu soko bapesi yo ata demisaki ya fufu akomona yo kiko lokola moto moko akomevana na pasi iteko kasi na koli yo leki nga na kimukolo okoyesa ngai yo okoli nani yo yebi azi na nga yo nde oyebi azi na ngai te baza mona 1987 kasi mona moke moi 97 eza moke 97 ozali so na 30 ans soki 200 soki combien na koloba uzalaka zoba yo benende kusaka ayungwaji kala yo kula te yo oui ngai ndeko na yo na ngai bati na yo nono nini nde tolaka boye toza bakamarade toza bami mare ami intime vraiment intime soki ngai na yo nde tozali boye soki tozwi ndeti $100 tokokabola combien $100 Kana yo. Mais tu kabula 50. Na modele na ngaso ngai moto na shi yangu. Luko ngai moto na kozo yangu. Na kopesa yo 40. Oh, moni. Si tu luko tibiso mi balé. Si luko tibiso mi balé, yo $100. 50. Jamais. Oh non. Jamais. Hein? Tale iloko ngulu bawana ise iloko ya bana mike banu baso kola se ba boti bango pepe baso to ko benga ba tota 1000 personnes yawa ba ko ndenge mako ndenge 50 ande yo o to 60 yo be 50 oui pas de le retirer son balai c'est la chiche o pas 60 o da 40 ah bon nga 40 50 nga na 60 yo 40 ah téléphone o sa mwana mke yo nga 50 yo no je na pas ma ase ase c'est comme menacer ngai et comme menacer yote moni tana ase na ngai ezana mukolo na yo il faut nga bénéficier ko bamsu ngala ba 60 yo so 40 lobi na yo okozwa 40 ngai na koza 60 ngai 50 yo pe 50 tika okozwa 40 wana kiamie kufi tukaboni mamudu pangane ngai déjà ata na biloko kolia boye ngai na yo ezala kaka boye papa oyo koloba ezai pamba wani busoba 50 ngai na zo 60 petit frère tala garçon oui garçon yakana mikolo boye babengi yo zo ça pressé tu sais que momo kwao tu sais na $100 oui ye ase moninga na ngai tu sais ba ninga mbali tu sais ba ninga te ose moninga na ngai tu sais ba camarade ase moninga na ngai camarade nai tu sais $100 papa $100 tuzana ngo de quoi ase moninga na ngai na memi ye na kope tu sais $100 na bolingo na ngai soki na pesi 60 et na pesi 40 ngai 60 ma bese yo non bongo te yo ka papa ezaboye logo les $100 bokaboli 50 c'est ça papa 50 ah bon merci et pas de c'est nango petit merci petit kene na yo notre sisite na ndenge c'est conclusion si tozui ya ko 40 ngai na 50 papa jamais to kabola boye papa yoka to kabola boye 40 ngai na 20 chien ko ko tenga ba intermédiaire na makate makambo ya moko yo zo katema kambalubi uyoki ngana yo zo 40 zo 20 on musoba mobengi motuni makambo papa to kabola
babengi yo pona kotuna ozete po yo jwa babengi yo te pona kotuna tubengi yo pour kabula biso bien siko yo ngozwa te toka bulamba bien 40 petit bwana babengi yo pona kotuna te papa ezali kama mbongo mona faire en mbongo bakabola ngo malembe tobenga ki yo po ukabula te bobengi ngate masa excusez masa comment nan excusez yaka babengi mutu mususu moni pardon yaka masa pardon comment nan kuyana yote yaka nan oh yaka nan masa ketika benga yaka masa na bien masa na bibo toza $100 biso ni toza $100 biso te to na $100 tokoka bola combien de toza bout c'est simple c'est penanini ah papa yo kayete na benge pa ka bola mbongo te simple voilà na moni ke nde boza papa mibale na jeune yo papa mibale bozui 40 ya zui 20 ya mwana masa à l'aise masa on a raison 40 ngamo na siami na 20 le ciel masa bozika bongo c'est ya mwana te yango te babengi yo na zizi yebaka ndenge akositifiye likambo ye azali te tobengi yo comme mositifiye te obengi biso te to na kopi biso tu to na $100 to na $100 ngana ye kaka papa tika makambo wana papa tika mangolo ba wana ngana na kone na kati wana pe tika ba yego andi na ngo bana otomoka na ngo andi na ngo boyoka master boyoka masa boyoka na moni ke likambo ngo ndizo compliqué ezo boten ko ninga za solution moni ngana za donc ngapana na solution mon ami c'est là papa solution pende zoami so masolo esili bon bobie za $100 ndenge to komi 4 bon donc c'est à dire que to kabola 25 voilà ya mwana masa wala musoba ya mwana yo moni makamo yo luki maike yo yo muto luki te masa yo ana doso te nina master bino bolekisi nga tala nga pamba omoni nga azokende na bobengi bino bosaka na mbongo eza 200 mbongo 25 eko papa yango wana bule abengi mutu te eza makambo mbongo bakoli deja bino baa bachaine ozolobisango trop likambo eza oyebi yango te fale otuna nanu bapere tokokwambuye bango te affaire eza awa nde toza boya toza 4 personnes nazomona bato moso toza na $100 tokabola ndeni obi nini so toza na $100 tokabola ndeni 4 personnes 4 personnes 25 wana musoba basate moni bango no ya sante ye basate totaka tuna ye match c'est katani masa ye na yo match esili na mboko yo masa kati ya bale mwana na raison papa nde tozaka 5 boye ocomprendre tokaboli bena bien ocomprendre 20 masatika komikotisa okobeta mango binango okobeta mango olekiselenga era okete tika biloko yo oyo mikotisi ndene kokolia mbongo yo na bino te maloba fute bokabelo mpenga 20 nanga tika komanda yeyo $100 comme mokini zo fait benga komanda
Non, mon bien. Il va m'avoir un commandant. Il y a aucun gabango qui est venu. Bonjour, mon commissionnaire. Mon commissionnaire. La pomme, mon commissaire. Attends, mon commandant, mon commissionnaire. Papa, on a besoin de cabinet. Oui, tu as $100. $100, tu as Bango. Bango kutu baje na tinate. Kaninga nanga c'est mon ami. Papa. Potika na moke. Potika moke. Papa yo j'ai Azan. Acha. Vous avez Azan. Papa Azan. Papa ça kama toje na ngwawa. Biso toje na $100. Ngana muningana. Ngana muningana na oh muningana ngai tusaka na yena. Bon za biso nyonso. Te petit. Obi wolonga biso. Monsieur. Mbongo balo bande mbongo za biso nyonso. Tozeli boso ya Azan. Azan ndinga zaibo yoka nano. Yoka. Otenga na de te mabola bino. Tokani. Lo balaki. Nebi. La pomme na biso zaibo. J'ai Azan. Biso tozeli na boso na muninga na ngai. Toko tozeli na $100. Toko ko kabola combien? Muninga na ngai pesi ngai ide albiti toko ko kabola ngai ko na je mokolo par rapport à Zaze na ye. Hokomona. Yo na lobina muninga na ngai ke yo ko zwa 40 ngai na 60. Petit yo. Ayemba na koleka. Ayemba na moko telemi. Hotel. Bino boko zwa 40 ngai na 20. Akei ko benga moninga na yo ya pembe. Aye moninga na ye pa ye akata soni te. Ata soni akokata mokete mokonzi ata yo moko aza. Aye. Oh boko so 25. Boko so 25. Oyo atite. Ye pa ye. Hotel ko komi boye tokosangisa biso nyonso 20. Yango na bengi yo mokonzi. Kata soni kambo. Oui papa na ko kayo. Donc débat on nous botemi awa na ke ne ba temi boye ba bozo ko ça na donc bien quoi les temi bele pour la bino. Après ça après ça quoi bon $100. Mon $100 comme la bino. Papa. Mon de public ba temi bele akiba buso ba papa. Non. C'est pas nan. C'est pas nan. Kasi jena. Tu fais papa comme papa na besoin ko. Yoki papa yokanga inde ngamo to bengi yote. Ngamo to bengi yo ze aza o ko te soli kambo. Ajana za mokonzi. Kasi na boite. Secteur on singa za mokonzi. Na yebi tena yebi mokonzi. La pomme na biso j'ai boy. J'ai projet to ko lokota pelo bi to ko lokota. Ko to zayo to. J'ai projet. Ko c'est mbongo mbongo zalia. Et j'ai projet. Il y a une qui m'a projet pour ça que j'ai bossé là. Ko lo bi to ko tem si bela ba pour la projet là. Moi tema. Acha. Papa. Putain, yaka. Donc on va que là. Tama. Les mineurs. Les mineurs. Ce qui dinga. Ce qui dinga boya. Ce qui dinga boya. Bomoi nanga esimba mepai na yo nyonso naza nango euta sepai na yo okoma kombo na ngai na buku ya bomoi oleki nyonso mbotama na yo kolo nanga nyonso ezonga a 0 kolo na kembo alati nzoto aye kokufela ngai atiki te asali lisusu asombi bomoi nanga na makila na talo nakokanisa yo na nani oleki nyonso